Yabino yango. Donc musu se zati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir ma solo belé, boko mona makambo belé donc c'est per sabino et longola bino ma ba souci banine. Donc si tu nabino yango. Boyo ki yango hein. Bisous bisous. Bisous, bisous, bisous. Voilà, merci beaucoup Congo Suisse Télévision. Toujours je vais d'actualité, madame, messieurs. Bonsoir, bonjour. Réseau dépendre réseau d'Andabiso. Dernier Sarabino, Biso tous à la réalité. Il n'y a pas de information. Ezali Mako, n'a pas de information. Ils appellent liste Nabino et c'est information Ezali. Boyebi qui na Kinshasa, il s'observe un dernier temps. Oh, il y en a qui en tout cas les camboyas transport. Ezali très difficile. Oh, Romo na qui na Tongo. Ba chauffeur ba kopesa na ndenge na bango prix na midi ndenge na bango na pokwa ndenge na bango moto ko na 2000 francs moyen azonga na rozalate parce que ba ko senga 3000 tantôt 4000 tantôt 5000 on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire na yango mokonzi ya mboka à travers le commissaire provincial de la ville province de Kinshasa son excellence le général Blaise Kilimba Limba oyo wapi a jugé bon que à mettre fin na makambo yo nyonso na yango a tchepenza bato ba oya ye ba colite na ye ba collaborateur na le colonel à Puka, en tout cas le colonel Israël, tous sur le terrain, en tout cas les la Kinshasa ils ont assaini Kinshasa na Nzela, il y avait un ordre mot que Pesamaki du matin jusqu'au soir yango na koloba mingi te bo s'abonner massivement bolanda ndengani ne lekito like sur terrain bolanda on peut juste après on va faire un petit commentaire suivez. Nalobi merci mingi papa boende mobeko ekoki kosimba mboka na biso ezala mutu makasi bato bakaka ifo kaka bosala bango ndenge wana kasi baoka pamba te il faut suivi ya mibeko
ezala Mama longo wana ke mama aussi ok ite mama aussi mon non merci mama aussi non mais ça va l'état au sala c'est pas ni musala l'état au sala les années ngwana wa biso to wuti peine bazo bomé na 3000 siko to koma wa ba komi na problème boye ya ngo to pesa concert ba chauffeur mususo batikali bona na makambo l'état zo koloba l'état suka kwesi bona na ndenge l'état zo loba eza ndenge boto sala au futi combien au futi 3000 bana peine tizano 3000 ngoma za buke 2000 5000 donc musala général atie biso na nzela yango wana bo sepeli nango sepeli na yango mais eza ka plan lelo te ba continuer eza plan pas cesser et puis on partout ma tête qui 500 3000 transports 24 communes va continuer soit qui va limiter continuer à bosser donc sepeli on en a marre, c'est trop. De l'embi. Kingasani nasuka pena Kingasani 2500 Kingasani nasuka 2500 te 5000 4000 obosani Deta buka Kingasani nasuka Ti nasuka komina Kimbateke 3000 fois Kingasani yo Soit il mange ça. Maman va faire ça combien 3000. Ça caméraman là. 3000 francs. Salaga, ah va faire ça 3000 fois 3000. C'est là où on a soit il mange. Bazo bomé la 3000. Donc bazo banga le suelo comme on l'a mboka te. Soit il mange ça. Maman va faire ça combien 3000. Ça caméraman là. 3000 francs. Salaga, ah va faire ça 3000 fois 3000. C'est là où on l'a soit il mange. Bazo bomé la 3000. Donc bazo banga le suelo comme on l'a mboka te. 3000. Pourquoi tu as 3000. Il faut 3000. Gano qui est limité. Vous avez fait semblant de cocater. Monsieur. Mokolo ya lelo la police azalaki na terrain na numéro 1. Il y a la police, il y a ville province ya Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, général Oyo aboya kofanda na bureau, yé mosala na ye, izalaka nde na terrain. Azalaki accompagné. Na numéro 1, il y a la police de police, le colonel Apuka Bokompe la Jean Robert, na adjoint na ye, le colonel Israël Ntsanga Wantanga, Oyo bana ya Kinshasa bamesana kobenga ye
izalela wanzambi. Awa tozali na commune ya Gombe, précisément na Colonel Mujiba, esika oyo wapi azali koboya embouteillage esalama pe azali kokanga bamituka oyo ba plaque na yango ezali bâché, ba plaque ya l'état oyo ezangi fait des routes, na bamituka oyo ezali kozwa sens unique, na ba chauffeur taximen oyo bazali komatisa prix ya transport. Ezalaki nde benda bika awa na ndenge ya kosakana te. Na kolongwa na ye awa na Gombe na Colonel Mujiba asalaki tour ya ville province ya Kinshasa mobimba na tina ete embouteillage esalama te pe bavure ya ndenge na ndenge la police pe baroulage basalaka esalama te avec impact na idéologie. Ah oui, police oyo tozela na ville province ya Kinshasa yango yo. Le général Blaise Kilimbalimba moto oyo aboya kofanda na bureau ye azalaka toujours na terrain pona kosala mosala kitoko avec impact na idéologie atambolaki na Kinshasa ezalaki kitoko oyo wapi embouteillage ezalaki te makelele babavure ya ndenge na ndenge tracasserie ezalaki te avec impact na idéologie azalaki pe accompagné na colonel apoka boko pe la Jean Robert wazali numéro 1 ya la police des polices pe na le colonel Israël Ntsanga oyo population kinoso bamisana kobenga ye izalela wanzambi ezalaka nde boye la police oyo tozela yango yo eye na ville province ya Kinshasa oyo akomeka baochaye maboko awa mokonzi aza te mibeko nde ezobetama awa na ndenge ya kosakana te eke yo oui Voilà, merci beaucoup. Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Vous avez compris qu'il y a même certaines autorités au Bazouaka sont cyniques. Ce n'est pas normal. Bazar se croit au-dessus de la loi. Donc, merci na colonel vraiment Moni Moussala Basali na ordre. Il y a Blaise Kilimbalimba Ouazali, le commissaire provincial. Il y avait la Kinshasa. En tout cas, ceux qui doivent continuer, nous aurons vraiment Kinshasa. La belle Pékin, il y a ordre. Mais il suffit de changer son mentalité et que ça va bien. Merci de retour au Bisson à Congo sur cette télévision. Merci de maître John, merci de maître Jonathan, merci de Bandeko Belé. En tout cas, pour continuer à s'abonner massivement, vous ne serez jamais dessus. Ce qui est prochainement. Ciao. Yabino yango. Donc, moussou se zati. Donc, beaucoup senti bilingue nango, beaucoup découvrir ma solo belé, beaucoup mona makabo belé donc c'est pour sabino et l'on la bino ma souci banine donc si tu n'abino yango boyo ki yango bisous 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 bisous